bien. Kala na sala vidéo kala. Tant ezalaki vraiment te, mais si qu'on a eu moins temps yango na sepelike ou bien ouais, na sepeli baloba bongo. Non. Na kanisi ke na sala vidéo ata ya mukie noki. Eloko tokosolola lelo eza ke nazomona ngona bato ebele ou bien nazomona te. Oui, nazomona oui na bato ebele soki babandi traitement pa na ngai sika. Sonan barumeli pa na ngai te po o barumeli bango déjà ba comprendre makambe belé hein ndenge zo na ngai na ndenge nazo expliquer ba comprendre makambe belé mais bato ba yesika o na komo traiter sika na to yebani pe bien te azala kana docteur na ya famille ya kala yango aza vraiment na confiance ya docteur na ya famille ya kala ke ngai po ngai mutu naza ya sika. Yango ba question ngo eza ebele ou bien nazomona ngo mingi na bato asika. Donc na bato na nga kala tango babandaka sika ezalaka pendenge moko. Toke non na likambo yo ndeti ndenge na pesa ka ba vitamine ba mineral. Soki oye na maladi na yo mutu nyonso ayaka na maladi na ye mingi boyaka pa nanga ou bien ouais mingi bayaka pa nanga ezala ba mindele ezala biso ba africain bayaka soki ba meki nyonso eze simba te ba meki medicine normale eze simba te sima nango bakomo luka nzela mususu bayeko luka nzela ya naturel ezala pa ba mindele pa na biso pendenge moko ou bien o déjà bakola nango ba luka déjà nzela ya naturel mais o ba mesana déjà na medical ya shule médecine bino bengango médical ya chimie ouais médical ya chimie ouais babanda na on chimie so ba ezi simba kati na baluki nzela mususu soki passe leki mingi eloko liboso oyo soki nga na bandi traitement na yo kaka bien sûr bala liboso soko oswananga na téléphone ou bien bato bazana musika to solola na téléphone ou bien na Zoom bato baza pembeni bayaka na cabinet kula liboso to rumela ka to salaka inet des edita soko za na cabinet na profitaka na zui masuba na zui makila Natalia ngo na papeno ya labo oye nango na expliquer yo oye laksi na papeno ya labo ouais sima nango expliquer nga maladi na yo ndengo zo senti ba symptôme na yo nyonso wana donc mais pas nanga eza maladi nyonso za nango oza na maladi ya mutu oza maladi ya libumu oza maladi ya lipeka oza maladi nyonso za nango ngai na pesaka ba vitamine ba mineral ezanga kate ekoki pe kozanga te normalement soki olingi obonga ekoki kozanga te biloko wana nyonso te ekoki kozanga te po yango mutu esala nzoto na biso yango nzoto na biso za nango nécessaire biloko kolia ba protéine ba mafuta ba graisse sima nango ba vitamine ba mineral sans yango nzoto akotonga ndenge nini kotonga akotonga eloko ezangi ndenge nini yango traitement pa na ngai ezanga ka ba vitamine te ezanga ka ba mineral te eza nécessaire nakenda kota kolia to solo na kota kolia sima nango tokie kote ya mineral na ba vitamine mutu nyonso ayebi pa sa yango na traitaka te po ekosimba nango te na kopesa yo kisi ya chair na pesi yo nga na osepela na teka kisi na ngati na pesi yo kisi na yo foke melanga dasi na zwi mbongo na ngai pona yebi ke kisi wana okomela buyo okosentir mona emso ke bomba yo ba symptôme wana mais kosila jamais donc bandozalaka na posa ya kisi wana pona maladi wana ekosila te po nzoto azana posa pona abongisa ngo azana baposa biloko wana nyonso tu ba mineral ba vitamine donc na komo mona mikolo mingi surtout batalman mutu eza mingi omona babengi nga balobi na nga ke docteur Bibiche munganga Bibiche nakendeki lelo pa docteur nanga atali nzoto nanga alobi ke ba vitamine eleki mingi na nzoto obia ba misusu kute bayebisanga mutu nga loba nanga te na yoka ke balobi no nzoto nezebeba na kati s'il te plaît ba vitamine na mineral ke kobebisa nzoto na kati ata bino moko obie biloko ya naturel ke kobebisa nzoto na kati oui ekoki pe kosala mabe mais ekoki kobebisa te baloba noke bwaka biloko wana ezebebisa ona kati yo pozwi obwaki simbozwi ba antibiotique obandi omela obie ba paracetamol nyonso tu
pona nini docteur nanga ya ndaku ya famille alobi nanga ke bakisi wana ya naturel ezebebisa kati ya nzoto nanga yo po yoki yango ça okende pas docteur musu oke kotuna docteur mususu oko vraiment eza bongo non oyoki oya lobi ovandi ka pe bongo sampe obenganga oloba ngai munganga tala ndeti boye balobi nanga boye wana na yoka onko yoka mais na mona ona mutu te mingi na ebike bobengaka ngai bolobi nanga ke munganga tala lelo na uti pa docteur nanga alobi ke ba vitamini eleki mingi obia biloko nde nazomela boye ko bebisanga wana na yoka yango mingi pona soko melo na tinda contrôle te ponga pe na yeba nde nini traitement na biso ezoleka na tinda ka contrôle so na ebike nazo bebiso est-ce que no tinda yo contrôle pa docteur wana no lobana oke sala to ya pa nangati poni na tinda bino kende na pa docteur na yo sala contrôle loka liboso nanu assurance futa ngo pa na biso na poto assurance futa po privé mi pa nanga eza privé bu futa ka privé siko ba contrôle na profitaka bloka labo wana na profitaka bokende quand même na ba docteur mena ndaku po na assurance muta futango pourvu que to profiter na wana siko ngana kinaloba kikende yelanga papier labo po bango ba kotanga ngo ndenge mususu kengai omoni ba norme ya labo na nde batiaka exemple ko banda na to tsana vitamine D vitamine B oko kalekelango na labo bako kalekelango na nanomol ou bien na nanogramme. Nanomol na nanogramme. Oui. Nanomol na nanogramme, oui. Nanomol na nanogramme, hein? Siko so bakalekelango mimi na animal bakalekelango na nanomol, donc photo tsango na nanogramme. Na photo balesa na nanogramme ezelo bino fubo yebate muto yo ayebi ko calculer vitamine D yemoka ko akokalekela ngo paye bake oui oza esika to esengelo bien te mais ba nom oya labo oya chimie auto kenda ba nom wana eza nomba banani eza teke bazwa bata santé bato baza na santé très bien simanango batali ke soko za na santé bien feza na esika boy soko za na santé bien oza na esika boy non eza bazwa bata maladi batali bamonike soko za maladi nom oyo yango muteza ya maladi donc elaxike a partir ya wana suka kaka ya mukie ba matisi mwa mukie yango wana ekomi bien ezate ke bakalikile ba nom wana na bato ya santé bakalikile ba nom wana na bata maladi sikoyo yaya sala nini ngana lingi na traitaka ka bata maladi te ngana lingi bobonga donc ngai soko no kolanda nom na bango la bona na matsa bino koleka o bango bakomi wana so bakomi ke 36 60 ngali ngabo koma na 70 80 pona ebi ke sur boza santé poso na succès na 60 laxike donc oza sut na nom bata maladi te moza pe na nom bata santé te biso to sale lango biso to lexaka so ata 30% fo leka faut les capotos à la sir vraiment que oui et bongi eza vraiment ndenge sengeli oza na ngambo bato ya santé soko bango so ba moni bongo eleki bongo bakomi ke oh non baliba bomayo mingi ezalaka na ba vitamine D na yoka ngo mingi na vitamine D we wana na sala kango no tika pe jamais ko sala ngo biso toza ba noir poso na biso nzamba sala biso tovanda na Afrique pona nini asala moi kuna tozala enas na moi poso na biso azana posa ya moi vitamine D eza moi jamais ngana okokisa bino vitamine D na bino na ba mindele ekosimba te po bango bazana posa vraiment ya moi te ndeti biso ngai na lingaka bozala 70 80 na ndrotia bino kaka esika wana na chimie esuki na 60 50 ou bien 60 na yebite esuka wana soke leki wana bakomono bana bino ke nazobebisa bino na kati yo moso kozo santé ndeni soki na matisi vitamine D so ba mutu nyonso docteur na soka matisi vitamine D epesi vraiment nom obiso ba noir esengeli nom wana yo moko osanti ndeni osanti nzoto makasi omona obande ko lemba lembosa na courage te betango otsaka vitamine D na kasi omoni nzoto nezangi ekomi makasi sima nango mutu nzoto ekomi makasi baloba ke nazobebise na kati bino moko bo comprendaka bino moko bo fongola mutu na bino bo fongola misu maladi uto leka batse bino batonga wana bo comprendre ngo kaka teke medicine oya ya chimie wana tozo kenzela mabe eza balingi biso molamu te bozo comprendre ngo kaka te
yo moko nzamba pesa yo docteur na yo motema nzoto no zo senti yo mom toza docteur na yo ya munene ozo senti ke na zo senti bien ou bien na zo senti mabe oyebi ndenge ozalaki avant oyebi ndenge okomi bando mele okomomela ba vitamine yo mosuko loba ozo senti ke ozo beba ou bien ozo senti ke okomi bien soki oza na vitamine exemple mutu aza na vitamine D à partir ya 70 biso ba noir bamindele pe na mataka mena ko loba ngote 70 soki cancer eza po biso nyonso tout ozala cancer na nzoto mutu nyonso to aza na cancer na nzoto soki système immunitaire na eza makase alongoli yango donc tozwa kata bala moko na mukolo tozala na cancer so batali yo cancer eza na makila donc mutu nyonso azwa cancer na vie na ye mais ce qui système immunitaire na yo eza bien elongoli yango ye moko donc ressenti kute lokote bakomona pe lokote oye bimaka vraiment ke oui emonani ke eza cancer pona système immune na ye eza makasi te pe azozanga vitamine D lakisa ngai na traite ata maladi onga na traitaka mingi eza diabète maladi ya sukal na maladi ya bibon onga vema na traitaka mingi yangwana maladi ya sukali wana ute koma nango wana ute koma nango pa nanga eloko te donc akoma loka bebe na ngai maladi ya sukali maladi ya bibon siko ekome belé liboso ezaki nano ebele vraiment te mais siko ekome ebele mpona biloko wana banapekisaka bino bondimelaka nga te batsuba bino siko ekomaki omona ozwi cancer te baoke ekomona odege panzana oso comprendre yango bato nyonso soko yoki ke bazwi cancer mais cancer yango odege panzani cancer ya panzana anoki bongo te soko ezake eye na normal eye na eloko wana batsuba bino te epanzana kanoki bongo te cancer soko saleli yango babwaki long poison wana te batumbi wana te nde na explica bino po apanzana korumela po apanzana po pa kola akorumela pe pa panzana akorumela mais oyo bazotsap oyo bokomi kozwa ngo sikoyo oyo batsuba bino biloko wana yango mtekuma opesa maladi wana yango erumela te omona ekoti yo emonani lelo sima nango na une semaine d'assez panzani mukolo kende tant yo sentir déjà que passe ça que pas doté d'assez panzana na kati déjà epanzana na kati mais oya normal ebande ko ya eyaka pe normal ete eyaka pe pona ozo vivre na ndenge sengelite to kosolola ngo pe ozo vivre na ndenge sengelite yango maladi wana cancer wana ekoya pe système immune na yo azo travailler ndenge sengelite azo sala ndenge sengelite cancer ovanda na nzoto mais oye komo ya siko oyo soko yokike oui eye azwa ngo epanzani eza pone loko wana batsuba bino na salela bino boyebisusu na peksa bino bozwa te ezala kutu na batu bazolo bananga ke eske yo l'équipe professeur na mayele ba professeur balobi ke photo zwango ngano ko yokela professeur oto sala kana ina hôpital wana ba collègue na ngaya mutu bandoko lo bananga bongo ba collègue na nga obasala na hôpital ba olo bananga ke eske yo l'équipe professeur oyo kingandi boatangisa biso na mayele ya lobi ke tozwa non ngana leki na mayele te mais nazana motemo nzamba tindelanga ona ko sentir ke eloko eza bien te na ezaka kateke ndenge natanga direction wana na yoka nyonso oyo balobi nanga sana kanisanga moko ngape na yekola ke ko tsaba batonga wana eza bien na to yekola ngonga na yekola ndenge mona yo to tanga livre ndenge mona yo me poni na pesa ngo bana na ngate ponga mona vanda na kanisi natali onga mutu na nga o nzamba pesa ngai na vandi nga moko mutu na kanza na beke eloko ekozala bien te pona bana na nga na pesa ngo bana na ngate na so ngo nga moko pete mais oya moni ke za bien pona ye bite s'il te plaît nalobi ki alma ngana ko expliquer yo ekosala boye koki kosala boye soki yo moko sepilo kende kozwa s'il te plaît kende kozwa na explica bino wana yaka na maladi wana lokwa bando bo bandai ko banga ngo na explica bino ke eloko wana ekoya tama na yete eloko wana ekoya ozwa sambalole munganga ozala kila raison komike munganga bako kasuko traiter ngate nazo ya pano na pekisa kiyote
Ouais, donc ezaleli bongo toke musika te. Ezaleli bongo eloko nga na lingi na loba kaka ke po bate belé. So na bandi ko traiter bango bayaka na docteur alobi na nga eleke belé, docteur alobi na nga esali bo non yango na tinda kake mela kende contrôle oyelinga ba papier labo. Ko senga ka ba papier no labo deja banga kake est-ce que na kokozongo eza ya yo za na droit na eza ya yo ba papier na yo. Oza na droit no zo ba papier po eza ya yo, eza ya ngate, eza la paso yepa na nga. Ko senga ba papier no nyoso memi yango eza ya yo, eza ya ngate. Donc ndeni ozo banga ke o memba ba dossier na yo docteur ko senga papier labo. Non, oza na droit o senga papier labo na yo. Yango na sala ka kende ta ba sala contrôle oye nango pa na nga totali a esika ni tokomi awa stopper ou bien nga na stoppera kutu te nga na kitisaka pona ezala etika la bongo on aza nango besoin na nzoto ou bien soki na moni ke na tokomi esika na lingili yango te na matisis mo ke sala sous contrôle ezaleli bongo ta nga traitement na nga eza mutu nyonso alingi ozwa traitement pa na nga ou bien alingi akota contact na nga na lobango daya na ba video nga traitement na nga eza okotala biloko kolia okolia sondongo bando kolia te soko yepa na nga we bango daya avant olia so ba fufu no ba lo so bani nyonso tute sala mate soko za no santé ya bien to ko solola mais soko za malade bino boyaka pa na nga so bobeli déjà fallait boyaka nanu bobeli te to bongisa bien po bobela te bino boyaka suda si bobeli nakolongola bino fufu nakolongola bino loso nakolongola bino biloko na bino wana nyonso tu nalongoli yango poza maladi oza maladi fona bongiso nanu simona to sololi nini tokoki kozongela mais na tango oza maladi nga susi na nga obonga susi na nga ezate ke biloko nini eza gupo na yo wana etali nga te susi na nga ezake ozonga santé na yo ezonga bien soko komi santé ya bien wana de tokoko solola to solola to vandi ouais eza kitoko oui fumbo eza kitoko mais na tango osana no maladi magamba fumbo te fumbo kokolia fumbo no sekendaka na fumbo te fumbo ekendaka kaka mais fufute foto solola to vandi to sololi kota kolia kota ba vitamine okomela ba vitamine nyonso tu soko lingi no komela ba kise belete ba capsule belete ko yapa na ngate okomela ba vitamine okomela ba mineral ponga na lingi na traiter yo obimi batumsuba kota pe pona ozwa place pa na nga poko tapa na nga eza vozela ba msuba zela kata ebele bata maladi baze belé nga lingi ko traiter te vi na nga mobimba na traiter ko oui na lingi ko traiter vi na nga mobimba mena contrôle yo ka defa na ane soko za bien to solola ka na téléphone de to koma ki bakuma obenga nga obiba tindili nga maloba docteur na linga na yebo soko za bien business to za bien nga lingili bino bongo nga na lingili bino bongo simanango defa na ane na bina mino tindila nga papier labo ko ke ko salisa boy Nathalie eza bien nga lingili yango bongo mais na lingi te ke okoti pa na nga ane ozaka pa na nga mutu mususu akota place ne pa na tangu nini po bino bozanga na bino ko bela te mutu mususu akota ndeni nazaka penga moko donc ngana lingaka oye to traiter ko traiter zali to longoli maladi yango mteza ko traiter ngai traitement na nga medicine na ngeze omoni mai wana babenga ngoni na yekola ikombo nango mai o Afrique za salite wana jaune babenga ngoni kalamu omoni kalamu déjà salite medicine ya chimie bango bakenda na kalamu bazotala bazolongola biloko salite bazotala eloko salite bimi balongoli eloko salite zeleka balongoli ngai te ngape na longola kananga mais ngana lukaka nani mutaotanda biloko salite na kalamu oyo nga medicine ngeza bongo ngana linko longola ba symptôme kaka te ngana lingi na yeba ke nani mutazo sala ba symptôme ezo ya pona nini medicine eza bongo point soki komi da salite faut longola biloko salite oui mais faut luka pe soto lukite ke nani azotsa salite bando yaka salite to ndolongola ka ba symptôme nga medicine ngeza bongo te medicine ngeza fona luka eloko nini mutu nini azotsa kalamu oyo salite faut luka mingi ezalaka biloko ya naturel mutezezanga biloko naturel mutezezanga omona vitamine o mutezezanga yanga sali maladi boye motema mona pum 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 bokeba peso kiss
magnesium tesezanga nango kaka bamisusu eza nango kaka magnesium bamisusu eza nango sodium tesezanga poni nokomeka nao na wana te natalake soki ta mosusu kaka yango mutezezanga so namoni ke nosala papier labo te nasala contrôle te pesa magnesium soki eleki mingi na nzoto ebimaka ekebima meka nao na magnesium poni fona kende kaka na kisi oui soki yo yede apa na nga so epa na nga pe na opeso kisi poni na opeso kisi po daso meli de ba kisi déjà omela ba kisi nzoto no dasa mesane ba kisi ko fona longola kisi wana chemi fona remplacer ya naturel fona salango naza suna choix te donc fona remplacer kisi ya chemi wana ba pesa yo na remplacer ngo ya naturel sima na ona ba pesa ba vitamine ba nini nzoto no tanga kota nyonso to bandi ko longola to bando longola ba kisi ba vitamine ba mineral ekotikala omoni traitement nanga eza bongo ngai na lukaka nani azobebisa mai ngana lukaka te keloko nini na salite eza na mai oui noko lukango pe pona bimisa ngo pe koti déjà mais na lukaka nani azotia mai salite yango soki oyepa nanga eza normal omela bakisi ebele ba vitamine ba mineral futo tuna nzambe pona nini nasalake nzoto na biso a travailler ke fa sala musala na azana posa vitamine oyo eloko po sala desi ba montere na biso nzoto boyebi yango nzoto na biso nyonso eza ba montere belebele vatika zaka na montere moko mais biso nzoto na biso eza ba montere belebele eloko nyonso za nango na nzoto azana montere kaka makila ya rouge yemta azana montere te nani susu na poso ya babenga ngonini poso ya musuni oza na makolo na se wana muni we kata na wana ne babenga ngote poso wana kama eka wana ba poso susu bazana monte me wana azana na monte te me nyonso ozana ona nzoto nyonso ezana ba monter wana poesala pues ba monter te ba monter wana poesala azana posani azana posa bloke belé mais eloko eza vraiment nécessaire makasi magnesium na kudis siko ngana sani ngana lingi monter wana sala ngana lingi monter sala siko fona peso kudis fona pesa ope magnesium po maladi ni sona lingi na traiter eloko ni sona lingi na sala yo monter non fa sala siko lingo kuba vatir so monter eza ko beba mais gaz eze pesa makamlo eze sala mais monter eza ko beba otambola peut-être. Il faut pas comprendre ngai na medicine nga. Donc ngana zo luka eloko nini e baby poto bongisa eloko ni ezezanga na nzoto poto bongisa. Pona na koko yebe eloko ni ezafuna peso biloko ana nyonso tu. Vati opesi huile opesi mai opesi minda wana changer opesi nyonso za nango posa. Ezana kati sima nango soke eloko e baby ozokumba na soke eloko e baby opesi minda. Epesi minda. Est-ce que yo, na tuna bino question, wana po bo comprendre ngai. So ozana vati na yo ya Porsche. Nalinga Porsche. Vati na nalinga meza Porsche. Yo na zui exemple ya Porsche. Donc ozwango ozokumba. Sima nango minde beti pi. Omoni minda wana. Obande ko lia shingom. Okozwa shingom wana obimisa ngo bambese ka minda wana ebeti. Sima nango okipango lisusu te. Okoki kosala Porsche na yo bongo bien Mercedes ou bien BMW camion na yo kaka eza ya ndenge ni camion na yo est-ce que osala ngo ozokumba boye eloko mo ya montere elaksi minde pesi pisi ma yo zwi shingom no zaki nango na munoko obambi yango na likolo wana minda wana po mona ngo lisusu te est-ce que osala ona vati na yo siko pona ni ozotika ke nzoto no basala yo bongo pona nini ozotika nzoto na yo basala ngo bongo na voiture okosala ngo te mais na nzoto nozotika basala ngo bongo po maladi nyonso eza symptôme mwinda signal azolakisa biso signal eloko mozezanga maladi nyonso maladi eza signal tobenga ngo maladi oui mais eza signal azolakisa soki na nzoto eloko zezanga eloko moko eza bien te mutu passe migraine mais la magnesium mingi ezalaka nango magnesium soki ba muscle wana boyebi yango kutu ba muscle ezekangama yo crampe omelaka nini magnesium bomeka pe sodium pe so ezezanga esalaka bongo mais bapesaka bino okepa docteur olobine ke crampe apeso magnesium mais so oza na migraine okepa na opeso magnesium te po ani aopesa yo paracetamol kisi ya crampe eza te kisi ya crampe
Non, toi na qui sa crampte. Toi na qui sa crampte. Yang faut pesa magnesium. Faut te que le loco. Faut atte que le loco. Faut pesa magnesium. Surtout ça na qui sa crampe, nga pesa magnesium, tel nga pesa yo qui sa crampe. Pe magnesium o yazo pesa yo wana. Eza eloko mo na kati ba benga magnesium styrate. Donc yozo kati ke eza na magnesium na kati. Non, eloko wana produit wana basangisi na magnesium na bango ba pesa ka utaka na ndako na bango wana sika bateka bakisi. Eze sala yo madusu na intestin. Omoni poso ya intestin o ya kati liposo na uteko yekola. Poso nyonso ya kati ya liposo babenga yango asala madusu sima nyonso madusu wana ezaya kaka ebele esekumaka munene ekokoma ke soko lie normalement nzamba sala ke soko lie ke na estomac eke na intestin eke na foie sima nango eke na makilate pona nini eleka nzela wana po bango bapase te bapase eloko okoyoke de boye te eloko okeyeke na makilate yango ekendaka mbala moko te na foie sima nango eke na makila nzambe soka lingela yango bongo ndenga oti ndo liemba mo akena makila no ekendaka na rondre wana sima ekena makila siko ba organe wana aza na devoir na kosala azolongola biloko mabe o ekokoma na makila te siko soki intestin ezu madusu wana etango biloko na oli ekena intestin avant ekende na foie a sokola yango oui a passer yango na lingana loba foie na rein po a passer yango lingana nge komokola a passer yango boyo ke po a passer yango tange kena intestin ebimi na madusu wana kena na makila yango monaka batu mususu ka libubu pasi ubena zo santi bien te soki na lie mupepe banini ouais poza na madusu eza na intestin eloko ni esali madusu wana bakiso melaka esalaka madusu alcool esalaka madusu lipa no sombaka na aldi misuni na o sombaka na aldi o batia ba antibiotique esalaka madusu muta salaka madusu vima bien pepe lisusu antibiotique OK yangelo ko da liga da expliquer ka gwara po batebele ba diskitaka ke ba vitamine oh non mais ba vitamine ebele oui ba vitamine ezebele na ngo posa na nzoto pona na koka ko traiter yo po obonga na sala te na pesa bino ngote pona tumbula bino na pesa ka bino pona lingi bino mingi po bobonga pona yebi ke loko yo ezezango na nzoto soki na lobi ke nazwa mbongo na ngaka na tala ka kota mbongo na ngai bobonga te talinga te pouvi na pesa o kisi no pesa ba vitamine te bolingi bongo ngana na posa bobonga omoni ba merci o bosenganga bato nyonso tu ona traita esala ngana loba mbongo bofuta ngai yangwana poso bobengi ngai boloba na ngai ya merci vraiment pona yo esala mi boy pona yo vina ngai komi boy merci na ngai yangwana mbongo na ngai yangwana na sepela de loko wana mais pon toko mesika na il faut omela ba vitamine wana il faut totala kota biloko kolia esate ke nazo tumbula bino non il faut salama, il faut total la kota sport, faut total la kota kolia, faut total la kota ba vitamine, si ma toke na ba kiss. Oui, so maladie déjà ezui, faut to pe sa pe ba kiss. Mais faut to battre la paix, faut to kangana ne sika mal eloko ezezanga pour maladie on ya total yango. Si manango to kangi pe ke maladie on eloko leza elongwa. Donc izate ke na tumbula bino nde na pesa bino bloke belé bongo. Obena matsa bino likolo vitamine D na matiso likolo ke pa docteur na yo eleke bele azo bebisa yo alingi salo mabe nebi iswa moko baloba pe na mutu bongo no ese sala yo mabe soko continue boye ko koma mabe okobela ye mutu bengi nga na expliquer ye ayoke linga zaki na confiance na nga a continue sima nango docteur na ye o abande ko traiter wana o bande ko lobane année ba visa une année 2 ans lobane tika okobeba tika lobi me ya nga no senti bien kende na zaki liboso et no senti très bien ndeni azol bananga na kobela nga na bi continuer ya imakamba vitamine te imakamba minéral te to yekola ngote soka monique leki non biso to yekola ba numéro 1 faut za la boy soki leki wana lobino continuer alobina otika e bebisa yonga na lobino continuer ayokelanga a continuer docteur ne wana zaki déjà mukolo ayeko kufa docteur a jeune ayeko remplacer docteur ya mukolo wana docteur ya mukolo alobina bi ba nom na yo ya ba vitamine ba ni eza très bien total la non maladie o bande ko bela
ebezaki pasi pona docteur wana kala ta lelanga biloko na ndoko senga mais docteur asika tanga moni yango banini na ye wana lobi ça très bien total na ba maladie no obelaka wana ndiki na moni lo biloko nde emati boye ekokozala ke maladie wana bandide ya kosila atala bo akitisa ye bakisa alobaki non komo bien photo kitse bakisi toko tika ngo boete mais déjà mobimba na bundana na docteur wana ya mkolo wana abande koloba kito alongola omoni yango folandaka pe yo moko ndengo zo sentir ko yoka te ezala pa na nga soko ye pa na nga so tozo sala eloko so na lobaki no déjà ke wine ebandeleke sala mabe ko sala boye o senti boye ok mais soko zo mele eloko oyokanga te na lobano ko sala boye sala o senti bien te yo moko mozo sentir mabe tika benganga solo na nga lobavi ma yaya eloko bo banda na bandango esala nga bobe to koko solo lango po yo muto za docteur na yo moko yo muto zo mela beloko wana ezikoto na nzoto na yo muto zo sentir nga na koko loba no ke mela kisi boye mais ndenge yo ko sentir yo muto ko loba na nga ke oui nazo sentir boye sima nango nga na bato bongisa to sala boye to changer to yo za docteur na yo ya munene ku kolekanga ok elo okala ligaye na loba lelo yango wana ok botika la malamu au revoir.